les activités bancaires doivent répondre au nord et au sud Kivu, dans tous les territoires libérés. Nous venons de lancer ces activités en activant la CADECO. La Banque centrale est là. Personne n'a touché à la Banque centrale. Notre révolution est une révolution construction. On a protégé les banques et on va continuer à les protéger. Pas de pillage. Nous savons que non. Tout ce qui était comme réserve, la famille Tshisekedi a amené ça à emporter. Tellement passé l'équipe à M23, passé l'équipe à Ngo. Tout est comme mon amour, soit dans la traba veste, na mande fois, so senga mbongo, na pona ba M23, so senga mbongo na réseaux sociaux. Tout le monde moussou soit na ba benga soki bishop national. Azoya kuna loba biloba lobezanga mutuna makolo oh Johnny Jackson asuki sisiko atuzana meseda bulosa yawa hein bulosa yewa na ye omona batu mo boza lokwa bandoki na ba Pierrot Luara batu biloko balobaka donc na mukuse to ebisa bino hein batu wana nde baza wana bazoka $10,000 le mois soki boyebite $10,000 le mois quand nde ba musala na basala na ba réseaux sociaux mona ka bango ba osama makambo ko bezanga mutuna makolo le mois bazui $10,000 bazui bango $10,000 pene cash pas ya moi au sala musala akomi na mois prochain sala musala c'est ça donc tia pena ba branche na bango pour ko désorienter peuple congolais na ba vraie information. Ce sont des aventuriers au coup de pena compte mo ta ba abonné bozo landelo mo bezanga nango mutuna makolo donc bozo pesa bango gaz moko zanga mutuna makolo tous les canaux qui important tellement pas c'est l'équipe bango ba M23 nini bazo sala bakomi kokota na bandako batu kobomaka batu koviolaka basi basali calcul ezalaki mokolo lobby balobi depuis bakoti na Goma na Bukavu ba violé déjà plus de 564 000 ceux qui 702 personnes o bango ba violé na Goma na Bukavu basi o bango ba violé sikoyo to banda siko depuis babandaki na Bunagana tiba koma na Goma na Bukavu combien de femmes bon ba violer combien de basi ba sente kuna ba botisi parce que basi misu ba botisi bango ya robota o depuis ba kota 3 ans si c'est plus de 4 ans aucun hein vous voyez donc c'est pas facile bazo boma neti vidéo wana muto wana bazo boma batu pour quelle raison? Parce que le salaire est athée. Depuis bakanga qui Arish Jactani wana zoeb sabino salaire est athée. Bakomi ko se faire payer bango moko. Misusu pe baliba balukela kala mingi to komona déjà des autres robota manakati kuna parce que ba o baza ba chef. Hein? Ba o baza ba chef kuna nazo ko expliquer bino. Ni nezo leka entre ba chef